Shalom, shalom, balobi shalom kande moko. Mama Pelvi Kandi la patronne, alobaka shalom. On est allé façon na biso. Ya kopé sa mbote, famille bota, j'espère que biso stoyebi. Déjà mon abiso ya shalom. Na pesi bino shalom pe na pesi bino mbote na ba bazo comprendre te, mbote na bino partout vous êtes dans le monde entier bino obozo landa biso. Vraiment to pesi bino mbote, wana balobi ye moko mama Poutine de l'écriture avec kopé sa biso message bande kolanga message ezanini alobi ba o nyoso boza na poto bino bata Bruxelles balobi événement munene ya kati ya Bellar production kaka ndenge tolobaka Belvi Kandi akoma déjà musika balobi mama koma azana makambu ebele oyo azosala pona kosunga oyo ezali mboka na biso pona kosunga oyo ezali peuple congolais pona kosunga population vraiment azosala ngo na cadre ya ba orphelin balobi vraiment ba initiative boye il faut ezala kaka Belvi Kandi la patrona nde akoki kozana babi ASBL vraiment balobi eye na moto et kozana na Bruxelles balobi bino boza na Bruxelles bino boza partout na Europe vraiment bozanga événement au te poser événement moko ya makasi événement moko ya kafu famille bota bino o boza kuna vraiment bozanga te pona ko soutenir notre maman balobi notre maman Belvi Kandi la patrona tous ala wana vraiment ebele pour nous soutenir il y a une initiative oyo vraiment na musala kitoko zo sala biso na ba initiative boye vraiment c'est nulle part ailleurs alors biso ba oyo to la famille bota makamba boye to tika te faut vraiment te kolobela yango il faut to beta cité j'espère que bon moni vraiment na bi ke bino famille bota o boza kuna boko zala ebele boko hésiter te pour la kozala donc boko zala wana vraiment musala kitoko à toi Belvi Kandi la patrona pour ne pas exagérer pour ne pas beaucoup parler nakoti kabino bino moko bolanda ye moko ndenga pesi information na ye moko ndenga lobby en tout cas boko lande vraiment na boke binyoso nazotiki na bino bolanda ye et kosala bien la famille bozwa temps ya kolanda o ezali notre maman maman Poutine de l'écriture à Belvi Kandi vraiment la tiki bino bolanda après ceux qui bolandi to ya soko sala moi commentaire moki bah moi commentaire et la biso bien makasi suivez la famille Shalom, shalom, shalom. Bellar Fondation, ko bengisa biso nyonso, na bengi biso to ya tellement ebele ko participer na dîner de fraternité au ezali bongo le 8 juin na kati ya Bruxelles. Droit de participation eza 40 €. Na kati ya soirée makambo ebele ko salama. Toza na jeu tombola, ba télévision ko pesa ma biloko ebele ko pesa ma droit ya tombola, ya participation plutôt ya tombola eza 20 €. Alors na bengisi biso nyonso, to ya to soutenir projet oyo ya ASBL ISD. Projet na bango ya construction pour na bana na biso orphelin bazala très à l'aise pour na bana biso orphelin batanga malamu na kati ya projet construction école ezali hôpital ezali boulangerie ezali tout eza na kati alors na bengisi biso nyonso to ya to soutenir bato nzamba pesa mitema ko sunga bato ba okaka pasi soko orphelin azolela to ya tellement ebele na soirée le 8 juin na kati ya Bruxelles. Voici le détail.
voilà la famille, j'espère que biso moko tolandi na bokebi nyonso notre maman d'amour. Hein, balobi maman Belleville Candy la patrona. Hein, Belleville Candy. Oh babengi bombo l'anglais. Hein, toi qui n'enga pesi biso vraiment message. Ndenge ye moko alobi atalisi biso étape par étape. Hein, wapi nakati ya Bruxelles babi Bruxelles ekotombe le 8 juin nakati ya Bruxelles. Yo oza pembe na Bruxelles. Yo oza aux environs. Hein, bino boza na Paris, boza partout. Bino obolingaka Belleville Candy la patrona. Bino obolingaka mama Poutune. Balobi vraiment babengisi bino na mokolo monene oya le 8 juin. Bokende wana boke komona ye moko mama Belleville en personne. Balobi okomona ye en personne, okomona ye en live. Ozana poso kangana photo na mama Belleville. Bapesi biso occasion ya kokende kokuta na mama Belleville. Bapesi biso occasion d'aller voir notre moment d'amour. Maman Belleville Candy la patrona. Hein? Balobi, allez, venez nombreux, hein? Venez nombreux soutenir notre maman avec des belles actions. Oh, maman Belleville Azanango. Vraiment, et aussi la biso famille bota. Tous alawana pona ko soutenir yeka ande na lobaka. Maman Belleville azana ba potentialité ébélée. Maman Belleville azana ba capacité ébélée. Maman Belleville abenga miona pona ko sunga. Aza vraiment maman moko azo sunga, azo sala makambu ébélé na vie la famille. Alors tous ala wana pona ko soutenir ye, tous ala wana vraiment pona ko tient main fort. Ozomona, tout tient main fort, tous ala na ye, tout tambola na ye et ko sala bien. Ceux qui vraiment to ye wana balobi en tombola pe kozala, j'espère que boyo ki balobi tombola kozala bomba moi 20 euros na yo tcha pembeni famille tcha pembeni babi na moi 20 euros yo kozelo ka munene ba initiative a boy makamba boy mama zo sala. En tout cas yo oyo nani kozanga ko boya Belleville, yo nani ondi ma Belleville te fozaka motema mabenga na lobaka. Faut appeler mon thé, maman, mais pour ça, on a mon thé, on a cœur. On appeler mon thé, maman, là, mon boye, ba action à boyer, ba initiative à boyer. Et ça, il faut qu'on soutenir, il faut qu'on me mette dans l'avant à Kindelibo, ça qui est encore plus loin. Il faut qu'on soutenir, babi dîner de fraternité en le 8 juin 2024 à Bruxelles, babi ASBL, hein. Un bella production ezobenga bino vraiment bozala ebele pour soutenir notre maman d'amour. Tozala kaka toyeba kité. Il fallait beau cette information bien avant. Information yango to pesibino. Il fallait boloba na biso yango yo to ebisibino la famille to ebisibino vraiment bozala wana nombreux pour ko soutenir notre maman et ko sala bien. Yo lingo mona maman Belleville en live. Yo lingo kanga photo na maman Belleville. Yo lingo loba makambo zaka nango yebisa maman. C'est le moment. C'est le moment yango to yepona ko yebisa bino bien avant. C'est le moment qui dépend de koloba. C'est le moment qui dépend de solo la maman Belleville. Hein? To pesibino a pesibino opportunité na katia Bruxelles. Yo kozanga. Ngana kozanga te. Ngana koya balbe événement be bazanga kayango ti bakenda kaka. Bale kaka kaka nga pele na kozanga te. Balobi moi 20 euros pembenya. Participer, pesa droit de participation na yo, droit de participation na yo dans la famille, eza pona ko sunga barfalan, pona ko sunga bana o ba kofela ba boti, pona ko sunga ba o bazana pasi ba mama ba veuve, ba initiative a boye. Motema ya boye o Belleville zanango, en tout cas faut zaka mwana nzambe. Ozomona balobi mwana nzambe azala toujours mwana nzambe amona naka na misala na azali kosala mwana nzambe mona naka na comportement na ye na société mwana nzambe alinga koyokisa muninga pasi te mwana nzambe o azana motema boboto motema ya nzambe alinga ta mona muninga ndeko ne mwasa zo souffrir
boni soko lingi to mona ndeko na zo souffrir boni okolinga komona ba orphelin ba souffrir okolinga pete poza na motema wana motema ya nzambe eza kati na yo. Alors to sengi na bino bozala wana po motema ya mama Belle-Vie eza polele motema nezalaka ya kofongwama eza kofongwama. Babi tango zana eloko ya nzambe elakisamaka na misala elakisamaka na ba comportement na yo elakisamaka na makambo oyo ozosala po mwana nzambe ya solo. Oh vraiment za mwana nzambe il craint Dieu ou elle craint Dieu ayebi ba mibeko ya nzambe akoki jamais kolinga kosala mutu mabe akoki jamais kolinga konyokola ndeko ne mwasi to ndeko mobali akoki jamais kotia ndeko ne moko na pasi ayebi ke eloko ezotungisa ndeko nanga mazosala yango eloko ezotungisa ma sœur to mon frère mais yazosala yango aza na motema wana te ya nzambe po mutu ayambi nzambe na bomoi na ye mutu vraiment ayambi nzambe na bomoi ne ya solo. Non, le mutu ayambi nzambe ya solo mutu asambelaka ya solo po iya de kosambela na kosambela eza na bato mosusu basambelaka me nanu bayambi nzambe na bomoi na ye te po mutu asambelaka ya solo ayambi nzambe na bomoi na ye bokomoni na makambo ya buzoba te bokomoni na makambo mabe te azo reflecte image ya Christ azo reflecte image ya notre Seigneur Jésus-Christ akoki jamais kotambola na mabe akoki jamais kotambola na ba débauche akoki jamais kotambola na misala mabe akoki jamais kotambola na kotonga baninga akoki jamais kotambola na kokosila baninga makambu mutu aza na likabo ya nzambe akoki jamais kosala yango. Alors soko omoni mutu asambelaka eki azosala bamakambo bongo seke ye nanu ayamba nzambe te nana ayembe na bomoi na ye te nana atya nzambe na sika oyo te ya motema nana akotisa ye te mutu wana azosala bablage. Donc faut vraiment différence wana parce que notre maman ozomona baction na ye ozomona façon na ye oyazala kalingi batu a partager dans tout ya malamu ozomona ngwe pa Belle-Vie ezola seki nzamba za kati na ye. Alors yo mutu oza wana otanga maposa la Belle-Vie mabe otanga mapolobe la Belle-Vie mabe otanga mapokosi la Belle-Vie makambu oza wana kaka pona komba Belle-Vie na munokono nzamba ko juger yo parce que bozomona makambo Belle-Vie sala ya kozala pona ba orphelin wana ba veuve wana tango bazo pambola Belle-Vie en tout cas yo oye na mabe pona Belle-Vie okolonga ite po nzamba za kati na ye azomona misala na ye ezoganga misala Belle-Vie ndemte ganga kana place ya loba misala ezoganga. Alors gare à toi yo mutoza wana pona ka koloba mabe ya Belle-Vie yo mutoza na pona ko célébrer faux témoignage vraiment mi se réserver yo moko mi lobaki na kosala na nga lisusu te o na boyi kanda nzambe kitela ngai c'est le moment tala ba orphelin omoni yo moko donc yo moko mikebisa bomba maloba na yo oya mabe olobaka longo pona Belle-Vie en tout cas zala na garde ekozala bien. Voilà famille Bota balobi vraiment film na pse za wana crime de la noblesse balobi film moko ba jolibilité vraiment bozala na branché, coaché, cimenté. Balobi émission et koleka na ba chaîne sa famille Bota. En tout cas, tous ala to partager, to tala, to kota et ko sala biso bien famille Bota. Oh yeah. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye. Shalom, shalom, shalom. Belle Fondation a ko bengisa biso nyonso na bengi biso to ya tellement ebele ko participer na dîner de fraternité aux ezali bongo le 8 juin na kati ya Bruxelles. Droit de participation eza 40 €. Na kati ya soirée makambo ebele ko salama toza na jeu tombola ba télévision ko pesa ma biloko ebele ko pesa ma droit ya tombola ya participation plutôt ya tombola eza 20 €. Alors na bengisi biso nyonso to ya to soutenir projet oyo ya Asbel ISD. Projet na bango eza ya construction pour na bana na biso orphelin bazala très à l'aise pour na bana biso orphelin batanga malamu na kati ya projet de construction école ezali hôpital ezali boulangerie ezali tout eza na kati. Alors na bengisi biso nyonso to ya to soutenir bato nzamba pesa mitema ko sunga bato ba okaka pasi soko orphelin azolela to ya tellement ebele na soirée le 8 juin na kati ya Bruxelles. Voici le détail.